naza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Du nouveau en Europe, du nouveau à Kinshasa, Yasika Eye, Maison Nazareta. Toleisa mabota na biso pe bandeko na biso na Kinshasa, na mbongo mukie. L'histoire de Nazareta n'est pas si compliquée. Opesi mbongo na yo, kobanda na talo ya $10, $15. Pe $20 ya pamba à partir ya Europe. Bandeko na biso na Kinshasa ba récupérer biloko ya kolia na Kinshasa. Masolo bongwani. Yambala oyo la Porsche na Maison Nazareta ba simplifier affaire. Pour tout contact, appelez Maison Nazareta. À partir de Europe, naba numéro oyo. Paris, Suisse, Pelisusu Suède. Likambo ya retard eza lisusu te. Po ma solo e bongwani ya solo. Na mbongo na yo ya mukie, bandeko ba retirer biloko ya kolia na Kinshasa. Donc, opesi mbongo ba pesi ya kolia na Maison Nazareta na Kinshasa. Nango tolobi, bienvenue à tous.
tomoni papa Bébé, maman Esther. Batou, Boubou Kaka. Merci, merci. Tomoni Nabango, évangéliste Michel, a conduit la prière. Nous invitons l'évangéliste Michel pour la première ouverture. L'évangéliste Michel, c'est dans la salle. Ouais, vous pouvez pas rentrer, s'il vous plaît. Nous sommes des chrétiens et l'évangéliste va nous conduire en prière, s'il vous plaît. Nous comptons de prière. Merci, merci. Zambia Abraham, Zambia Isaac, et Zambia Jacob. Zambia oyo osungi biso mpe okomisi biso na pokwa ya lelo. Kolo ekokotela kotika molulu oyo, kotika mwana na yo moko na moko na se na loboko na yo. Tosengi ete Nzambe obanda na biso, okoba na biso mpe osukisa na biso na kimia. Tobebisi puissance mpe force nyonso ya diable tobengani yango ezala kosika na biso na kombo na Yesu Kristo. Tosengi esengo, tosengi kimia mpe mapamboli ebila biso kino kozonga na yo na kombo na Yesu. Amen. Maboko, 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 makasi. Acclamez le Seigneur. Chère Marie, votre épouse, cher parrain, au nom de toute l'Assemblée, nous vous demandons de vous asseoir et de prendre un petit verre à l'honneur de Marie. Merci à tous les invités ici présents. Nous remercions aussi les services protocolaires qui est en train d'abattre un grand travail. Au programme de la soirée Excellence, mesdames et messieurs, nous avons à 19h juste la mise en place terminée. Merci beaucoup, nous sommes honorés et qui tombe ta musique pour tomber dans mon thème et pour adorer pour la circonstance. Comme on a merveille pour la main, ça fait la joie et donc ça qui tombe pour la bonne Esther. Et nous avons ndenge la koloba pour la main zoba to adorer Nzambe pour la circonstance koloba merci Seigneur Nzambe oyo achange na vie ya bato to adorer moke et tant que soit adoré yo suka loboko au sepole sia bazali loba un mot personne pour te banayo pour la comprendre. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Faites la Yesu. Oh,
Et de Madame Esther Gesanga Tawaba, que je vous demande d'applaudir très très fort. Applaudissez très très fort. Merci, merci. En effet, honneur et gloire soient rendus à l'Éternel notre Dieu pour tous ses bienfaits durant toute l'existence des mariés ici présents. Profitant de cette occasion, nous remercions tous les invités pour avoir accepté de venir partager ces bons moments et nous souhaitons une bonne soirée à tous les mariés ici présents et invitons tous les célibataires à se joindre à nous. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Historia, Magister, Scientia, Docet. L'histoire presse la science ancienne. Elle apprendra aux futures générations que M. Merveille Tawaba et Mme Esther Gesanga bien sûr, s'étaient unis à une époque où le monde vivait une turbulence sans précédent. Plus loin encore, l'histoire nous apprend que Dieu est l'auteur du mariage. Oh, cette vieille histoire, elle a toujours à nous apprendre. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes là devant un leader et pour la plupart des invités ici présents ne connaissent pas bien les mariés. Voici le moment tant attendu. Qui est Tawaba? Tawaba, merveille. Je réponds encore ma question. Qui est Tawaba? Tawaba, merveille. DJ, simplement avec respect, Kopeta Mabobo et Papa Merveille à notre tellement. DJ. De Papa Tawaba Tony et de Maman Galoko Hortense. Tony Papa Tawaba Tony à la salle, Maman Galoko Batel Matoli Tawaba Boko à la salle. Papa, Maman à la salle.
Gesanga Esther Tawara. Il a été pour sa petite enfance. Madame Tawara, à partir d'aujourd'hui et pour le reste de sa vie, fille de Papa Baudouin Gesanga et de Maman Okomantine, et à son âme, il aurait fallu qu'elle soit vivante pour assister à ces beaux moments que nous sommes en train de passer. Encore une fois, ce qui Papa Baudouin Gesanga à la salle, la représentante de la maman, va te demander de la maman Maboko, Maboko Makasi. Maboko Makasi. Ouais. Voilà comment on est Papa Baudouin. Voilà maman Nabiso, merci Milipota. Ouais, merci beaucoup. Maboko Makasi pour la beauté. Il faut quitter. Moi, on a participé TVA. Moi, on a payé pour madame la piste à participer TVA. Masolo Kane. Masolo Kane. Alors, né dans les Bambou, précisément la province de Fouillou, un certain 1er février d'une certaine année fleur, issu d'une famille de 7 enfants dont I'm
Après bango de kozala famille ya maman Esther Tawaba bango pe
On a besoin d'un protocole. Montre la fiche de photo. Ouais. Alléluia. Merveille. Oyo, les alliances sont na frère oyo, na yeba qui était, na masolo kaka, na kuta na yeba ko wana taiba kontra lubango na ba na tango frère wana ye. Na bi oyo, ozo wate oyo
akataka bélier metala boye aye ami papa aye koluka yo nzambe aconvaincre ngai nazala sa makolo na yo nazwi temps prière nabondela na frère nabanda koexorte ye namemi ye ti lelo merveille ya bali e 5 ans na ngai eleki ya bino merveille nsima meko filme oyo facebook motinda susi na ngai nzambe bamwana mobali oyo nzambe alokoti akomisi oyo akomisi ye responsable akomisi ye mosali na nzambe yesu asuka soki vraiment nayebi te ata nzambe nalola basepela te kolamu kwasalanga lobi yango ya kosala mpona kobolori liboso ya bato so tosangana ezaka po nzambe te bolamu na yekokendeko mpona yeba calendrier nange eza na maboko ya nzambe ya yo mpe eza na maboko ya nzambe nzambe nayebi dati oyo kotambola mikili mobimba nzambe nayebi dati oyo elevation koyaka omwato na biro na bakonzi ya minene nzambe nayebi dati ya kokomisa oyo esika okanisa kokoma soki ondimi yango pesa me na bien calendrier eza nzembo na biso eza mbongo na biso ezobima avec frère José Ndida boyambango yango alingi mpona nayokisa nano bandeko baza bakoyoka donc yo obitungisaka yebake yesu aza na calendrier ya vi na yo tala mbongo nanga lelo ayebaki lelo na dati oyo ekozala boye soki ondimi yango oyebaki na dati na yo nzambe akosala
na maboko na Yesu nakomi tukisama te yo mpe ozoyokanga yebakesala nde na yo na maboko ya Yesu kolebalela te kwa ye bitali na yo kanangie nanga maboko na maboko
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe alona